aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe papangala ye ayeba na yo koyebisa yo naloba motema na ngai tika etelo alinga kaka mwasi akamata etango mwasi asala makila misusu ntango bakozwa solo wana ekoti kati na yo mpo mobali nyonso abanda koyepa na yo asepela na yo te libela mwana mwasi basere na eza ti awa na se ya makolo mpo alata soutien oyo mutaloti ndoto bazolanda ye alingi akota na libulu alamuki nabi papa je te dis devant Dieu cette femme là tout cela tous les passages je ne sais pas mais moi je passe dans son émission sans rien payer. Le ciel restera toujours grandement ouvert pour vous, peuple de Dieu. Mais cette fois-ci au Canada. Bien-aimés dans les Seigneurs, Maranatha, ministère d'intercession et de restauration de famille, organise sa 5e convention annuelle qui commence le 24 septembre au 22 septembre 2015 à partir de 17h. Avec ce grand thème, ta récompense sera plus grande. Nous vous rassurons que Dieu sera au rendez-vous avec ses hommes de Dieu. Le prophète Élisée Mokendi de la RDC. Le révérend Victor Adessidou de la Côte d'Ivoire. L'évangéliste Badjo Kazadi de Toronto. David Mabilo de la France. Martin Carrière de la France. Ainsi que Mama Saphir de l'Éternel de la Bijan. Avec une seule adresse. Pour tout contact. Oui, je reviens bientôt. Venez nombreux, vous jamais dessus, car Dieu sera au rendez-vous. Le ciel est grandement ouvert. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Shalom, shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu, les enfants de Dieu, partout vous êtes dans tous les 5 continents du monde. J'aimerais vous dire qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci sur le 3 www.lenazariens.com, votre site de référence, un site qui vous édifie, qui nous édifie. C'est votre princesse, c'est la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa qui vous présente une très belle émission. Témoignage, aujourd'hui c'est chaud, bel et bien chaud, mais avant tout, je pense que je suis vraiment comblé. La princesse est comblée. Naza comment awa équipe est ça. Et la princesse est là. Dans la guerre des anges. Bana Nzambe, Bakiti. Baye pour na basepela ka l'émission la princesse. Balingaka émission témoignage.
basepelaki asitoke baya kokumisa nzambe na kati na émission ya témoignage to matati tutu elongola bango. Mais soyez concentrés, bomikotisama vraiment donc ozala vraiment na kati parce que émission les a chaud to prier dans le bongo toloba invité na biso na journal lelo na yango benga bato yebisa bango la princesse déjà ye po lingana Nazareth aso botala ngo 2 3 4 personnes et ça là bien yebisa bato Canada yebisa bato Afrique si là aux autres émissions comment bango po na moto benga bato. Nous allons prier. Moi déjà pendant que nous allons bandeko déjà bazokota déjà en atmosphère, il y a adoration, il y a bien oyo et comme ça sous na ta présence à tata. Merci beaucoup. Gassing, pourquoi Gassing, je ne sais pas, mais je pense que dans 4 émissions, le président, je ne sais pas si le président ou le fondateur a pour expliquer Bisso, c'est Papa Eli. Mais pour aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre. Après
moment Yarozanga Thomas Nzambe. Aujourd'hui, je suis avec l'apôtre Chopa, José Chopa. Je suis avec lui. J'aimerais dire déjà bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, la humble servante de Dieu. Merci le temps pour moi. Avant, apôtre, après ça, nous mbote. On a fait ça dans mbote pour aller m'affouter où tu as la yaron. Na pesi mbote na bato nyoso balinganga. Na bato nyoso bayinanga. Singa lingana na bino. Po biso nyoso tout okela me pa nzambe. Na pesi ba maman la princesse mbote tikala banana na France, na Europe. Po bolinganga na bato France emat. Du jour au jour matin. Mais yo zolo basi yo nem doit complexer pour nga linga bato France mingi. Po ba pe ba linganga mingi. Na pesi ba maman Anne Kalambaye. Na papa Kalambaye, Bisca Boza, maman Louise, le docteur Alfred Découpé, Salom selon le cœur de Dieu, depuis France, ma salutation est belle. Dans mon bateau, parce que commencer pour balinganga mingi maintenant. Hollande, tu vas venir venir tolinga comme mingi. La personne va Hollande Mbote. Là, je pense directement maman Léandrine Makabenga, aussi attentive et moi et son mari. Ma salutation, donc papa Ntumba, voilà, papa Ntumba. Ma salutation est belle. Na kati na Italie moto moko mpona kende mama Annie donc mama Annie na Bologne bisika ozali basalutation bino tout na Canada, États-Unis, Nazi, Océanie bolinganga mingi nga mpe nalingaka bino mingi mais balobi mikolo oyo motema mabe na kati ya chasse il faut totia motema mabe polele po esila valeur nango. Donc, le rôle de ma mabe, ça n'a pas de malam, un mot dit ma mabe, bah, tu dis pas portrait chopa comment? Ouais, ça va, maman. Après, bah, tant le délai, tout ce qui en voyage. Ah bon? Na pas mon examen d'abord, bon retour dans le pays. Amen, merci. Nakine, quoi. Samba pas pour nous, c'est un ming. Asiba na poto bazana sengo makasi ya komona subiso mibale bazana sengo ba benga ka ba déranger nga est-ce que na zaki na Goma, est-ce que na zaki na Lumbashi bazo déranger nga chaque fois. Mais maman Tiffany mission de niveau la humble servante hier aye mission zongi na mon premier mission zongi babi elengi ale Nazareth pour comment nga papa et disons maman Tiffany elengi zongi lisusu donc elengi ale Nazareth ezalaka boye yango na rappelé so benga na benga nga battu so la princesse déjà zongi un voyage na rapporte chopo so benga maman Tiffany tiki biso kamatika mwana moko ya lozie biso ne so kwa kisi biso bon na eba ikeza tango que ça musala doit rater musala pe monani ça m'a pas mologé suivi toutes les émissions qui sont passées qui s'engagent en tout cas nous étions bénis zamba pas molona musala zo sala na ebi sarabatolo ko moko na ba yo ozali converti né de nouveau donc vous cherchez non pas pour na yo pour na royaume nzambe et belé abatu babongwami ba ebi nzambe baza délivré bayebi apôtre Joseph eza grâce na yo omoni ke kosalaka misala na otande ngoluka biso tande mo yo sali tu papa bana baone na ngape koto mama tiba tosangani pour tosala émission donc pona opesaka kimia na bana ensemble salutation déjà vraiment bon sur salutation vraiment na oyebisa oyo yanga moko quoi ono okoko ke foso kongo dikala anyo akombe dikolo yo na pesa ko ka babote le cœur la maman Texaco asitu wa musitu nzamba pambola vraiment nzamba pambola anuka songo nzamba pambola na botongi bisote te te totongi te moni bana wana nazotanga kombo surtout musitu ko donc il est vraiment donc nzamba pambola te koto lobi anu kalo ana na mono chenga non tango azoloba ke foso pongo ikale anyo ako mombe likolo na mnoka mboka na biso so bana so bisa okokoke mama na yo tenda kopime do biloko apoko omoni soko zepanda kwa mbanda ya mama na swala ta bodamai na tongo bodamai na 12h soko bina pokwa omona zobana na emo kwa pakoti bango na chambre apesi bango mais mamo ya boti ya kopime do biloko apoko ate webi tango tokola na ndoli na trop makoko tanzungu ya loso wana na ndoli nango trop fuko mais la fatigue la ngao ka bon ali yangoozomona donc na sens wana so ba ya comprendre d'accord c'est ça très important na pesi vraiment na zongeli su yo vraiment la mama nzamba pambola ba bébé na ngai apambola Siloé apambola bébé na ngai Tierno apambola bana nyoso Orion nzamba pambola bino papa edimo kobani boyebi ke non nzamba pambola
Merci beaucoup. Ah, oui que papa, comment côté na ba côté là. Papa dit moi kobanya benginga apambolinga pesinga mbote na komba Yesu mama. Ça va pas moula. Merci beaucoup na l'équipe na maman Janine na Canada. Salutations et belé du collège à Fongama. J'aimerais dire bonjour parce que c'est aussi mon invité, Alina Kamingi, les Nazaréens. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Je vais pour la vacances. C'est Papa Eli, je pense. C'est Papa Eli. Papa Eli, les salutations aux enfants de Dieu. Que nanga pisa ka mbote na moto ne surtout alinga Eva Nzambe. Auto linga ko soutenir Eva Nzambe na pesa moto na kombo na Yesu. Merci. Je dis aussi bonjour à Bande Cognon surtout. Bonjour. Ma belle fille, ma beau garçon, donc pour la gloire de Dieu, hein, c'est ça. Émission de nos témoignages, Bolindaka et Bandi, Totikali Kineskoyo, Toyo Kakolo Katina, Natoma, Bolanda qui commence à ce qu'il y a sorcellerie inconscient, ici quand on a détaillé, bah signe na yango, et puis elle met la biso que il y a tatouage, comme les maki ngamu, il y a tatouage, bah commenter, encore bah commenter. Mais sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais donner la parole à l'homme de Dieu rapidement. Tomaso, merci maman. Nzambe apambola bino. Na pamboli ba nyonso bazo na biso. Bato bolela qui apporte conduite ka continuité, il y a la sorcellerie. Na bandai pour à titre de rappel rapidement. Na otanga basini musute pour na tanga kisoko linyoko tana Nazaréen. Continue à site wana okomona ba témoignage monsieur apôtre Joseph Chopa wasakina la humble 50 de Dieu maman Tiffany zamba pambo d'abord pour la confiance sur pesanga ya ko passera toujours l'émission op na balanza mignon sur balanda ngai na bande ko parler sur la sorcellerie troisième partie ba bengi la magie noire ngo baka bondoki ya moindo bazo bana kati ya sorcellerie qui est la magie noire ezali na deux parties de tolobaki que première partie et ça on va bengi la sorcellerie inconsciente. Deuxième partie, et ça on va bengi la sorcellerie inconsciente. Conscient pardon, na inconscient. Tout le bas qui boue. Mutu boya za na sorcellerie conscient, ayebi na corps, âme, pe na esprit na eke azandoki. Donc tout ce qu'il fait, abomi, ayebi, abebisi, ayebi pourquoi ça vient au aza conscient. Mais tandis que la sorcellerie inconsciente et ça muto et bazo salela ye sans pour autant amiye ba ye moke bazo salela na kati ya kindoki ndeto do baki boy lo lenge dini ya koye bake muto aza na sorcellerie conscient na muto aza na sorcellerie inconsciente ezala ka passe ya ko détecter tala oyo aza sorcier inconscient tala oyo aza conscient mais ndenge toye kolaki ndenge na yebi eza na basigne oyo ke se trompaka jamais. On a pour reconnaître d'abord un sorcier inconscient. Tolobaki est-ce que na kati ya Bible Nzambe asiala kisibiso kezana mutumoko azana sorcellerie inconsciente? Oui. Tokendaki kotanga na Acte chapitre 16 verset 16 à 18. Tomonaki histoire ya mwana mwasa bande ko sakola. Nzoka kati na ya zaki na molimo wa piton ayebaki te ke bazwaka molimo wana bachaka kati na ye po esalaka misala. Bible lobi tango apôtre bayaki bapengani molimo wana pito kati ya mwana mwasi Bible ezolobake baoyo batiaki molimo epa mwana mwasi basiliki bake kofunda porte epai ya bajuge batsambisa bango bakanga bango. Cela veut dire quoi? La fille est en train de prophétiser, croyant qu'il avait l'esprit divin de Dieu, mais or il y avait déjà un esprit sorcellerie que lui-même n'a pas demandé pour bakotisaki kati na ye mpona kosakola. La sorcellerie inconsciente existe eza na bato basalelaka bango ye moko amiyebi te. Mais dans le bas qui a niveau la sorcellerie inconsciente, la haine de servante de Dieu, dans le bas qui est Moutoua Azali inconsciente, Azan Dokite. C'est-à-dire, Bazo Sal Laye, mais Yemoko a yébité. Azan Abondoki, Aza a mi yébité. Donc, Ngai dans le Bakaboui. Un sorcier qui est conscient, et celui qui est inconscient. Je préférais que Naza na sorcier Aza conscient. Parce que Aza na conscient, et puis que Naza na Kaboui, a vu qu'on bon la tique, a bon le thème. Mais un conscient a yébité. Bazozoye basangisaka nzoto na ye na butu na mwana mobali ayebaka te bazwaka ye bakendaka na zamba loto ata azalaka na zamba alambaka biloko moko na fete azalaka na fete moko aliaka azalaka na bana moko amelisaka bana me atikali kobota te atikali kobala te moto andenge wana akokomprendre biloko moko te. Donc alors délivrance ya moto andenge wana eza koyoka biso bapôtre Joseph landanga très bien nde nalobaki eza na basigne
oyo ekosaka te mpona koyeba ke mutu mwasi oyo mama oyo yaya oyo ndeko oyo azali na inconscience. Topesaki quelques signes nde toyaki kokota na tatouage oyo la humble servante de Dieu azolobaka esalaki panique na bana poto mpe bato nyonso esika baza na bafiti na bapays misusu balobaki misusu bakomaki. Bien aimé, nzambe akokosa biso te soki tokei na mokanda na Lévitique esika natangisaki bino 19:28 bible ezolobaka tokosalaka tatouage na nzoto na biso te. Nzambe atikali kokosa te mutu nyonso oyo aza na tatouage na kati ya nzoto na ye olinga te yeba ngo oza na esprit moko elati yo. Chaque tatouage a un esprit. Ntango yo tie tatouage na kati ya nzoto na yo ya danger de mort vi na mokili ezalaka ya danger de mort. Nalakisaki bino nakozongela wana mpe te parce que faut to avancer mikolo ezopusana très important. Alors lelo tokoyokola point mosusu eza très important. Comment koyeba ke la humble servante de Dieu ke mutu songolo oza pembeni na ye membre ya famille camarade ami mwana aza na kindoki inconscient to yo moko miyeba ke oza na kati ya inconscience eza sini moko eza capital oyo bato ebele bayebaka te oyo babengi l'impact du sang. okomona mwana mwasi to mwana mobali bolingo na bango eleki chéri je t'aime bébé mon amour embrasse moi bébé chocolat bonbon cervela malange akamati nzoto na ye asali incision makile bini mobali pasi nzoto asali yango makile bini ale oyo afibi bapesaki maloba ke ngai na yo tokotika na esu te vi na biso mais azalaki na 16 ans azalaki na 17 ans obiki na ntango wana mwa puberté mwana mwasi akosala makambo so ayebaki te mais nzoka etikali vi na ye mobimba uti kosala impact du sang. oyebi meme biso soki lelo tobengani bachrétien parce que eza na motu moko okende kosopa makila na ye po biso tobenga banani bachrétien. makila ya mutu ezali mutu il faut koyebaka ngo makila ya mutu ezali mutu yango omonaka soki bazwi makila basokisi mutu awa totalaka pota te me totalaka tala makila ezobima balobaka te tala pota ezobima balobaka tala makila eza nini ezobima bokanga pota te bokanga hémorragie balokaka bakanga makila ebima te batongaka pota mpo makila ebima te. oyo nyonso asi azwa asala sini mwana ya kosala impact ye na mobali moko songolo to ye na mutu moko songolo okomona bato ya ndenge wana ndenge nini ekolandaka bango na vi na bango. mutu nyonso azokamata mwana mwasi boyokanga très bien ngai nazalaka sec nalobaka vérité mpe tout droit mpo na mutu abongwama. je suis un apôtre qui touche le cœur. tu vois la Bible dit ceci le français là de non okende koyeba problème na yo eza nini koyeba kokangwa oyo nyonso komona mobali mosusu la humble servante alingaka kaka mwasi akamata ye ntango mwasi aza na makila wazo je te dis c'est satanique, c'est diabolique. Lévitique chapitre 20, Lévitique chapitre 19, la Bible dit tu ne coucheras pas avec une femme dans son période de menstruation. Donc tango azali na makila na okoyeba mwasi te et bon mwasi oyo bali ata oyo bali eza mabe mama eza mabe nzambe apekisi ezali ntango nzambe apesaka mwasi lebo eza ntango nzambe asukolaka su nzoto ya mwasi ozomona yo sikoyo otiki ntango wana okendaka yeba ngo moto asalaka o mama mobali alukaka pratike wana seka yebi makambo azoluka makila ezalaka dabo eloko moko yango omonaka bapara mosusu balobaka na bafille mosusu oza salite ozwa bamakila na yo ya règle obwaki kaka boyotiki yango bamibala mibali bamona po eza eloko ya malamu te eza salite mama oyo aza kosala epakta makila ayeba ngo oyebi mwana mwasi moko azawa abali na ye bayaki na ye na délivrance abali mwasi mariage libala eutaka na nzambe bon nayebisaka bino nyonso eutaka na nzambe nana mwana te libala euta na satana te nyonso kaya ata moto bayibi libala bato eutaki na nzambe akotaki na hotel eutaki na nzambe akendaki soki eutaki na nyonso kaka na nzambe donc nyonso euta kaka na nzambe. mwana mwasi na mama ayebaka te azalaka jeune fille nzoka alingaka garsone mingi alain balingaka frère alain oyimbisanga bosi na bino délivrance eza bapambola bino alingaka alain wana mingi mpe bayebi mpe ote alain baza ebele nde alain wana akei kozwa bakatanaki banzoloko bamelanaki makila nde alain mwana mwasi nsima mikolo aye kobala mobali ya mbongo makasi babosana mpe ça fait plus de 11 ans passé mokolo mosusu afandi na baninga bazomela quelque part
amona ala koma liboma mais ala so reconnaître kabi mwasi na ngai vi wana longwaki esika mobali ya mbongo azalaki na mobali ya kitoko azalaki ake kolanda alain. Pourquoi? Parce que makila oyo basalaki, tu peux imaginer que mwasi aza normal kelanda moto liboma makila basalaki mobali ya bobosani makambo tosalaka bobosani maloba tolobelaka. Ne faites pas ces choses. Luka basali na Nzambe ba délivrer yo oyo nyonso osala impact du sang oza na kati ya sorcellerie inconsciente. Na makila ntango wana oza na kati soko omoni moto alingi makila mingi aza ndoki yango omonaka bato miso RDC bomaki 800 on a Rwanda bomi 500 o kinga bwe bomi 200 o États-Unis bomi 5000. C'est la sorcellerie. Oui, bah sur 5000 personnes battent dans makila bango les assomme ils ont comme contact donc impact du sang pour la qui n'a poussé et ça la sorcellerie inconsciente. Donc ceux qui ont ça là on a bon moi nayo benga basa bela po nayo soit kende pas pasteur nayo mais dikamunazo ka moment la aime le connaît beaucoup manga toi batapoto ako papa nzamba pambola makambolobi nzamba pambola mais na zaka l'église te na bima l'église non tolobaki likambo wana tolobaki ke toza na temps oyo eza un peu dur mais il y a de vrai, il y a aussi de faux. Donc eza basala nzambe oyo ya solo bazali po baosala nzambe na solo ya lokuta mpe bazali mais biso toza na capacité te ya kodétecter oyo ya vrai oyo ya faux babi toyeba wana misala na bango. Bien aimé dans le Seigneur, prie ton Dieu. La solution c'est pas que otika na ndako na yo olobi ke nga na dokuye na ndako non soit temps na yo ya kokota na baprière nzambe ataliso esika nini okoki osala nini okende na mona ndeko mwa komelenga se Tiffany en tout cas na ningi mpenza ndenge omataka na santaka mpenza yo vraiment ke oza na badimension na nasala nini nansi na tiki nyonso mais vie de prière ekoba napesaki ye balinie mais yo kotikala na ndako stationne te luka esika okende obondela donc tosala bemission mpo tokabolo na bapasteur tokabolo na nzambe donc po tomema oso na bolingo ya nzambe wana donc kende oluka esika obondela merci parce tokende mwa mbango merci nzambe apambola yo ndenge la haine dauti koyebisa bino tozokende kocontinue na basigne oyo eza très important nasepeli mingi parce que awa sikoyo na basigne nazozwa ntango ya kofungola yango malamu mpo bana nzambe bacomprendre nga très bien. Signe mosusu oyo tokende koyokola je crois eza kwa 9e signe ou bien 10e signe, je ne me trompe pas parce que l'émission telembe ekatanaki esali biso mwa pasi donc eza kwa je crois 9e ou 10e signe babengi yango la mauvaise odeur. Napesaki flash nango napesaki flash nango mais nakendaki na mosiki oto nabaki na kolobela bino yango solo ya mabe. Na kati ya solo ya mabe nakoyebisa motu moko très capital oyo diable asalaka na monde ya ténèbre. Tobandaki kosala ndenge nini soki tosepeli na motu te tokozwa totieli yo miroir spirituel. Na kati ya miroir spirituel wana baza na parfumerie na bango soki boyebaka te na monde ya molili baza na parfumerie na bango soki batali yo mwasi yango mona mwasi mosusu na m mwasi kitoko tali aza na baci aza na batia na ye mais problème moko eza nini alobaka solo tina se solo partout solo na monoko solo na mapeka mona soki aleki mapeka lokola taba ya mobali solo etikali na bato nzoka basalela ye parfum bakozwa solo wana babwakeli ya parti ya miroir basepeli na yo te misusu ntango bakozwa solo wana ekoti kati na yo mpo mobali nyonso abanda koye epa na yo asepela na yo te mobali akende mosika epa na yo yo olinga mobali te ozalaka na bomo oyo balobi epa ya bathèse bomo ozala na bomo na bato ani engambo bomo ya kokusa pene ya mibali solo odeur wana eza mpe moko ya basine ya sorcellerie inconsciente. Oyebi surtout mutu oyo aza na mari na femme de nuit eloko ezangaka te surtout epai ya basi okomona azalaka na solo moko parce que inconsciente oyo aza mobali na oyo ya kutabali na nini atya yo solo moko na nzoto oyo je m'excuse ye moko akosepela nango kati na mpo mobali ya moi asepela nango te ndomoni mwasi ya makila kotanga azalaka ye moko esika mboka mokuma bafanda esika moko ye na ngambo na ye. Pourquoi? Parce que mobali nyonso alingaka mwasi aza solo malamu na nzoto mobali nyonso alingaka mwa odeur ya malamu nani akondima akende na toilette azwa mutu na yatia boye na toilette nazoyoka so na toilette esalaka bien esalaka bien yaboni mama moko boye ya mongala okaka ta soni te donc lekapokendaka bolobaka me ngai na zemi na ngai tata nakendaka na toilette natie mwa boye nayoka solo wana esalaka ngai bien na zemi na bimama oza ndoki eza normal te comment est-ce que koyoka solo ya toilette mutu moko te azalaka na ntina akende koyoka solo wana. Alors na kati ya mauvaise odeur
eza deux sortes ya modèle na ina fungola yo pour comprendre très bien. Ce qui ont remarqué, ma soeur, mon frère, na kati ya ndako ozovanda na famille na bino oyoki solo ya zei na kati ya ndako ya zei na nzoto na yo ya zei na nzoto ya mwana to na membre moko ya famille yebango eza na esprit de sirène oyo ekoti déjà na kati ya ndako na bino. Merci, tokende rapide. Alors deuxième chose nalobaki solo ya kopola bakende rapide ya kopola soki boyoki yango na kati ya ndako na bino yebango déjà ke mutu moko asala liami na kati ya ndako basi babomie déjà. Donc oyo azomona biloko ya ndenge wana kokanga maboko te nazopambola bana mingi ya Paris yango moni ozoba Paris ezomata parce que bango baza sensible soki likambo ezaka papa azwi telefone alo papa eloko lobi wana nde na vi na nga nazomona c'est ça. Donc kokoka makambo ya nzambe kozala yuma te. Ce qu'on dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Nous avons toutes les choses concourent de ce qui est métier. Nous avons solo. Nous avons parfois toutes les choses concourent de ce qui est métier. Nous avons posé question rapidement. Au moins, nous savons que Olumba solo, Marité solo, Teza Mounene. Mounene ne mute pesa nga solo wana. Mais au moins que Mounene a été solo, on se fait qu'il moi que solo tikali. Nous sommes Mounene tout simplement la différence à Bongo. Certainement, d'accord, ça Mouto pas à salité à Boudumba solo. D'après ce exemple, nous avons commencé à commettre des choses à Sarani. À foule. Bon, nous avons commencé à faire des casas solo. Nous avons parlé de solo. Oyo, nous devons faire des attends, tu es parfait. Attends, sous 40 fois dans mon col. Et puis, makana poso ya nzoto. Au moins, bamabiso ya nzoto. À se dégager à soloana. Surtout ce qu'on me coach à kaka deodora. Donc, banti et banzani na bachin. Donc, ça dit, nous ça pourrait baquer sur le zobima. Et il n'y a pas de parfait soloana. Ndemo lobi, ce qui nous t'avandi, et tikali. Ce qu'on a l'équipe, et tikali. Il te faut la délivrance. Nous t'avons ça. Ouais, ça pour y aller, ça on est dans un c'est mon cadeau, papa. Babi délivrance, c'est ça, à Caïque, c'est l'équipe. Bazoko Sayo. Jésus lui-même, il prêchait la parole de Dieu, il faisait des délivrances. Azo bisa mutuke ta voix t'a sauvé. Amoni mutazo mona ta bonde liponae, mutabiki de moi qui est sa délivrance. L'esprit quitté mutu ana biki la délivrance c'est très important. Merci Nzamba pa molabino. Naleka rapidement ma sœur la humble. Na yebi que toza tango moko pona ko pambola bana Nzambe na zo vanda nde awa na ko vanda awa lelo. Je crois que toi aussi ça parle parce que ça menait les lignes. Moi on a ina lobango na kozala un peu calme ya kolakisa ngo bana Nzambe. Eza eloko yo na lobakango na mari na femme de mitango na tanga kango mais na kotaki na muzindo oyo na sokota nango sikote babengi yango les mauvais songes répétés. Merci beaucoup. Le mauvais songe répété. Tolingi tokena nous rapidement na régie. Là tozoto na régie bande ko ba bongisa déjà moi et loko boka na tanda Thomas absengi ya mena moi mal voilà. Donc tozongi na régie bongo bande ko ba tsekso moi no yembo moko. OK. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des héros à héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Sukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza ilemo, toza bilemo, ozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Tonga pelokole, tonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwenge na ye.
Jésus mon amour. La chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans les Seigneurs. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album Désiro Aéro avec la princesse de l'éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est déjà en ligne votre album Désiro Aéro. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Merci beaucoup, nous continuons. Nous avons toujours un an des années Nazareth. On a déjà. L'Indiana déjà bandi ya boyembi la danza beko saza monene apesi biso 2 ans mokota kokani na ye azaka ye omniprésent omnipotent so botanga pena na kati na bomona esengo eza énorme na mopepe na bambonge nzambe wana tikile Nazareth azalaki na ye tozo continuer na grand thème te papa liloba déjà pour le Nazaréen toi déjà na kati ya fête. Ouais, vraiment nazo bisa na bana ensemble d'abord le Nazaréen mobimba. Dans bon anniversaire. Ah, mais non, la fête déjà commencé. La fête a commencé. Ça c'est valide. Le bis où tu as voté le 25. On est anniversaire, tu vas te voir, il y a le 25. On va dire ça. Moi, le 21, le 22, le 23, le 24, on va préparer. Bon, c'est comme un Zambaza, le Nazaréen. C'est comme un Pamwa. C'est comme un Pika. Il était ma batterie, bisou, Katine, Mouni Moudou, Papa Zama Papa, n'a changé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Tozokoba. Zambe apa molabino toza na kati ya kokoba na matia na biso soit na témoignage na biso na bandai koloba te signe mususu oyo eza très capital na bana nzambe nyonso ebongi bayebango parce que signe oyo bato ebele baza ignorant bato ebele basalelaka bango na kati ya satana bayebaka te. D'ailleurs c'est la partie oyo eza malamu epa satana asalelaka bana nzambe nango po ayebi ke wana baoyeba na bango te baoyeba te tikala kota na parti wana sala oyebi so totali na Job 33 verset 14 tozokita po toza na babible na biso na batablete boyebi kwa po bayebi batablete bon Job azoloba nini alobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'homme ne voit point garde. Il parle par des visions, par des songes. C'est pour détourner l'homme du mal. Peuple de Dieu, Job 33, à partir du verset 14, sur Zokita. Tout ça pour là, les mauvais songes répétés. Moi, dans un mignon, c'est bon gars yeba. Dans le bel atiamo, nazokota sikoyo na muzino je m'excuse mpona komeka kopesa mpona sofanda na poto émission mpe ezokende yango awa na suka mpo nango mwana nyonso ya nzambe efa yeba ndoto oyo yo olotaka eza message pourquoi ndenge tobangaka prophétie la aime servante de Dieu bazosakola mpo na yo nzambe azoloba kozala bomona moto azolenga prophétie ndenge mpe paster azoteya na chair azoloba ke si la Bible dit ceci tozoba amen ndenge moko mpe tobangaka ndoto mpe eza message. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Ma sœur, mon frère, mutu moko taza na kati ya mokili akoyebisaka ke nzambe alobela ete lokuta soki ata prophète alobela yo te soki ata liloba nzambe elobela yo te yeba ta na ndoto na nzambe alobela yo oyo nzambe alobeli ye te na prophétie pas prophète alela te oyo nzambe alobeli yo te na parole eteyamaki dimanche alobi alela te to ekote ya malobi alela te nzambe akolobela mutu mosusu na prophétie mais yo nzambe alobelaka yo na ndoto nyonso monaka ezalaka message soit euti epa na nzambe soit euti epa na satana mais les consciences sikoyo na bandoto ekoteli wana nde mbolanda ngai très bien na kati ya message oyo tozopesa nalobi tozoparle sur la sorcellerie inconsciente. Satana ayaka kopesa bana nzambe ebele message na ndoto na kati ya sorcellerie inconsciente na partie bazobenga les mauvaises songes répétés ce toke na kati na Bible
tokomona histoire moko eza merveilleux eza histoire ya un roi pharaon azalaki puissant. Pharaon aloti ndoto. Ndoto eza mpo kaka na bana nzambe te, na bana nzambe na bapayen biso nyonso tolotaka ndoto. Pharaon azalaka mwana nzambe te. Pharaon ayebaka de Dieu vivant te nzambe na bongo te nzambe na tiopa. Pharaon ayebaki ye te. Pharaon alali, ntango alali aloti ndoto. Ndoto alotaki aloti banyama ya minene bazolia malamu bamoni ya mike ebimi eye kodunda ya minene akomprendre te. Premier songe amonaki ya bino c'est pas possible. Alali lisusu oyebi soki nzambe alingaki alisawo message moko oyebaki euti epa na nzambe ata soki oyebi te akozongela su message wana me na forme mosusu mpo akolinga kaka yo comprendre ndenge mpo ozoyoka biso wana na israélien na jour ya lelo nzambe azoyebisa yo azongi su mpo afaire comprendre yo makambo yo omonaka na ndoto. Aloti bable ezobota bilanga kitoko ezobota bongo ekaukaki ekolia ya kitoko asutuki na ndoto un payen nzoka ezalaki message ya nini Égypte 7 ans elingi kozala ya bonheur mais 7 ans elingi koya ezala ya famille mais nzambe olalakisa yango na prophète nzambe olalakisa yango na mosali ya nzambe ake kolakisa na payen qui était roi d'Égypte Pharaon. Ndoto oyo olotaka wana soki ozomona ndoto moko olota yango chaque fois eza kose répété sache nete ndoto wana esalami deja ndenge wana na monde ya molili. Nde nalobaki boye olandanga très bien na kati na ndoto aluki ayeba interprétation ya ndoto na ye bible elobi moko te parce que oyo euti epa na nzambe moko te ya satana po interprete yango. Bible elobi oyo nyonso bazalaki basage na ye bamagicien na ye banani moto akoki kointerprete ndoto wana te. Nde lokola eutaki epa nzambe baye kobenga mosali na nzambe Joseph na prison aye kobima po interprete ndoto. Elingi koloba nini la humble servante de Dieu na bandi siko enseignement ndoto nyonso eza message ya nzambe. Ntango ozomona ndoto moko eza kose répété à chaque fois. Yo olotaka ndoto ozalaka na mbetu na mwana mobali moko osamisaka na ye nzoto oloti yango lundi okolota yango mercredi okolota yango samedi okolota yango après un mois une année yeba yango déjà oza na mobali ya butu kati na yo oyo ozalaka na ye. Nzambe alingi asala bitala mobali oyo azalaka no na butu ye wana. Comment est-ce que nga na bali te nalotaka mwasi moko na butu tozosangisa na ye nzoto et à plusieurs fois eza kose répété. Nzambe azokebisa moto alobi keba yo olotaka ndoto osukolaka na mai nebali ozolota ndoto osukolaka na mai nebali. Nzamba moko yo oza na Kinshasa yo oza na Paris yo oza na Londres oza na États-Unis molotaka ndoto ozala na Congo yo oza deya na poto molotaka ozala na Congo. Elingi koloba ke nzambe aotasa bitala retour na yo yango tande moko ozongaka na misère tande bazoprépare na diable coup mpo basala mpo na vie na yo. Donc oyo azomona ndoto eza kose répété à chaque fois de la même manière. Omonaka mama na yo propre papa na yo propre mwana na yo propre ayaka kofina yo yo bake bayataka elongi na ye. C'est vrai moto akolaka elongi ya motu te 4 5 fois 6 fois 10 toute une année omonaka elongi ya motu wana ayakaka kofina na butu. C'est que nzambe azwaka bitala mobundisi na yo ye wana eza deja eloko basarete ainsi. Mwa mwasi moko ya kitoko la humble servante azalaki mwasi soko otali ye bon batien des problèmes mais batien c'était bon. Mama na ye bazosambela l'église moko esika toti kosala séminaire. Mama na ye wana mwana na age ya 17 ans azoyebisa mama nalotaka ndoto à chaque fois nalotaka namonaka mobali moko ayaka apesaka nga mokongo soki apesi nga mokongo alobi kamata bana na yo melisa bana na yo mais ntango nakenda namelisa bana olinga mona bana ya bana namonaka bangulu mais sikoyo namimonaka nga moko mabele 6 à chaque fois nazoyebisa mama lelo nakomi na 37 ans 20 ans passé nazalaki na 17 ans nayebisa mama kaka makambo kolangwa mama kaka makambo na ye ndenge alingaki azomemanga l'église te mais ntango ozoteya apotre likambo ya ndoto naye kose souvenir la humble servante de Dieu pour la première fois ya soki otali mwasi okoka koleta aza pena mwasi na batie na batya mwasi mais nzoka problème eza nini ntango alotaka bandoto wana mobali wana bana bamelisaka ye libela mwana mwasi base na ye
ezati awa na sia makolo po alata soutien nga na mona ngai toma mama na ye il faut azwa azi alingi ye libela alingi ye nango akangi awa asimbisi mwana soutien mwana asimbi parti oyo aye susu alingi awa akangi awa aye bakangi ntango ekobima mibale boye yo ntango omona mobi naisi tu na nzela soka naisi tu te ese pola na kati pourquoi parce que amonaka yango na ndoto mais akomi na 37 ans soka baye basi miso omonaka baolinga ye namonana kitoko ya pamba ayebi ye moko ke nasi na pola na nga na kati ayebi ke mobali anga ata ye na ye akokende na ye mibali misusu mpe aza bongo po abalaka te mpo nini makomi na 45 aza na ndako aza na mbongo azobala te mpo nini nzoka kuna lumumba ezalaka su te koma yango deja kasavubu na kasavubu akozango sasa na mwasi nini nde voilà c'est ça le problème oyo apotre azoteya bato kolongola motu na kati donc moto ayeba motema ezoka me abongola motema ayikende kolukelongi ya nzambe mpo na baproblème na ye alors na bandeki koloba boye sikoyo oyo azolota bandoto ezosongela ye yeba yango eza très important déjà na monde ya ténèbre baarrete eloko wana premier motu sikoyo na kati ya ndoto eza na bato baza na kati ya mokili oyo alotaka te atikala mpe kolota te la humble servante de Dieu Tiffany moko oyo nalingaka mingi nzambe apambola yo lisusu Amen, papa réciproque. merci oyo azolota ndoto te na vi na ye ayebake oza na avenir te parce que Job azolobaki Dieu parle aussi par des songes soki omoni satana aza koempêche moto alota ndoto elingi oyebake baboyi kolakisa yo lobi na yo parce que nzambe alobelaka bato mpe na bandoto bakategori ya bato wana baza na mokili la aide servante atika ya kolota te moto atambolaka na mokili ibulukitiki ibulukika bongo atambolaka kwa moto ayebi vite ayebi lobi te bazokoempêche oyeba lobi oyo moto azolota kolota ye nalota ye mabe nalota ye liboso ya ndako na biso batie piège moko wana au nom de jésus nakobima boye te fona sambela omoni baprevenir ye po akangaki ndoto mais yo olotaka ndoto te yebisanga siko vi na yo eza nini seke bapriva yo avenir bapriva yo mona lobi na yo première catégorie yango na kati ya ndoto kome ekomaka inconscience parce que deuxième sota motu aza moto oyo alotaka ndoto mais akangaka ndoto na ye te cela veut dire quoi bapesi yo parti a ya vi na yo mais parti b ya vi na yo bapimela yo ndomoni motu mosu alotaka alotaki ye nakangaki te nalotaki kunini ekimi na ngonga parce que diable atalisi ye libala atalisi ye voyage atalisi ye bomengo atalisi ye bénédiction na ye mais aboyi ye akanga yango or eloko ozosimba nde eloko okomona oyo ozosimba te okomona te eza mpo namoni molangi oyo nde nakosimba molangi oyo mais soki namonaki yango te nakosimba yango te donc ntango ozolota ndoto ozokanga ndoto te eza motu oyo eza mpasi eza pamba il faut kolukelongi na nzambe parce que yo bakanga parti b ya vi na yo basoka a ota ndenge ozala ta ndenge ozala parti b okangaka te wana deuxième sorte ya motu baza na mokili oyo soki ozomona yango okoki kokontakte biso eza mabe te 00 243 99 418 27 27 ozwi apôtre Joseph to ata soki omoni un des servantes akopesa numero na ngai troisième catégorie ya motu oyo aza na sorcellerie inconsciente eza nani eza motu oyo mpe alotaka ndoto la un des servantes mais ndoto na ye esilaka te na butu oyo moto aloti ndoto bazolanda ye alingi akota na libulu alamuki Akoti te. Est-ce qu'on y est bien pour tokotaki te c'est ça le problème le nazarien ye kofungola bato miso nzambe apambola mpo na 2 ans Amen. Tebetela nzambe na nzambe apambola mpo na 2 ans voilà c'est l'enseignement qu'on va donner au peuple de Dieu moto ayeba est-ce que nakotaka na libulu to nakotaka te ndomoni vi ya moto eza bloke toute sa vie mpo ndoto alotaka nde nakotaka na libulu amikotela abibimela te oyo azolota ndoto ezosila te yebango deja oza na kati ya sorcellerie ya conscience baboyi bayakisa oyo esika ozokende osukisa oloti
ti ndoto libala mobala bakomoya bafungoli porte kotika bamoya sutuki eske oyambaki to oyambaki te problème eza te wana eske okotaki ozali bacoke baliasa totekatali olamuke onaka matama nyonso na bapoti na miso olamuke onosamble betamba eske nakotaki nalataki tonoya te olamuki na ntongo bilolo yango eza 40 ans 35 na kati ya ndako ya tata na mama ozomona ngo normal baloba no teke no oza na kati ya baliere bima ozolinga te ota moto abalasaka nini yake ya bato babongabi babimisa nani nga na mesala ndako ya mama na biso namona kutu namona mama akokside ya ba 5 ans et quelque azali bana bango donc ayofutela na 58 ans abionda papa akufa déjà sipatianaka na mama ye na mama nga batikala batekoleso bakende oyo andako na biso papa biso etikela biso alela ndako na bango merci beaucoup tia locataire kende ofutela mpati bilobi l'homme quittera te locataire te ndako kaka ndako na chambre na ye donner la mère dans la chambre c'est la sorcellerie. 50 ans, c'est la sorcellerie, papa, maman. C'est la sorcellerie, là. Un servant de Dieu. Né en somme à Moudou. Tant que solo tandoto aussi, sandoto tes amabé. Des amabé, makasi. Moi, moi, c'est pour cadeau kindoto. Parfois, la daïna mbeli. Même pas tout baïe mbeli. À la mouki. Aïe, ici, va déconner la tombe. Oh, tandoto, on a qui va là, même pas tout baïe mbeli. Moi, on dit que naïe, écoutez, soutien, dans mon qui va tout baïe là. Pas qu'il y ait dans Gambela. bitumezo magambela basi mabale bakunde yake bakokabola ka mbeli na miso kio omzamba la kisaki oke eske mbeli wa batubaki to batubaki yaya nzamba lobelaka mutu nyonso atomoni profete ayeka ndako nokoloba te kobanga te oyo bayaka motato nzamba alobelaka te ata ye alobi te nzamba koloba bible koyebisa ngai na ndoto nakomona nzamba aza kapable ya koyebisa motu na lolenge mosusu oyo alotaka ndoto akangaka ndoto te esilaka te eza mabe. 4e catégorie yango alotaka ndoto akangaka ndoto me ndoto wana ekokisamaka na bomoi te. La humble est-ce ozoloba nanga makambo na zolo oyo ezali mutu moko mutu na ye bouge na ntango ya comprendre ke awa mosali na nzambe azoloba boye est-ce ezangai te catégorie ezanga te azwa parti na ye yo oloti ndoto okangi ndoto mais okokisama te. Cela veut dire quoi la un servant de Dieu napesa o secret. Cela veut dire quand tu vois ndoto moko loti okangi yango mpe obi nalota ye boye mais ekokisama te soki omoni ndoto olotaki ekokisama te na mokili na biso seke ekokisamaka quelqu'un un faux prophète. Après, la Bible dit, attends là, si il s'accomplira certainement. C'est la prophétie qui est à terme. Est-ce que prophète, est-ce qu'il y a une autre dans l'autre Kezani? Nous allons une autre à Bali. À la mouki pas l'autre à Balaki, à l'autre quand d'autres à Balak, à l'autre à Balak, mais à Balak à tel à Momoto. Yo que ne pouvez pas dire que non, Zana fois kaka. Un jour au combat non ni kolobani mwana nzambe ya solo okende koluka pourquoi na mona kandoto mais ekokisama na kangate c'est que ezokokisama quelque part la humble servante c'est que basi babala ona butu yo yebaka te nzambe ndoto sabitala ozobala yo notaka ndoto ozobota okangi mpe ndoto ke nazobota na boti bana misatu nzambe aza lokumu na kobota bana misatu sikoyo nota yango kabota bana misatu mukosolo ti mibale mukosolo ti moko okomi na bana 7 mais otike komona ngo na bomoi te yo sikoyo yebango ekokisamaka nde na butu eza bisika oyo ndoto nde ekokisamaka oyo azolota ndoto akangaka ndoto ekokisamaka te na mokili na biso yebango ekokisama na mokili mosusu soki oyebaka te luki elobi na nzambe kende kotuna nzambe kwalinga alotaka nasimbaka mbongo naotaka bakabeninga mbongo naotaka nasali boye nazwi mosala me nazwaka mosala te awa se kozwaka mosala wapi se koza poli na monde ya ténèbre okombelaka bango zamba se kolambelaka bango kuna se kosalaka bango misala kuna ekokisamaka na monde ya butu luki elobi na nzambe akopambola yo
Merci beaucoup. Lukel Nyanzambe Nzamba Pambolo Bolobi que Thomas Ono va dire vérité. Oui, tout va vérité. Yaboye. Nane Nazaré Kanenza Mortal Angolu. Poyo Kaba véritable. Nous attendons déjà presque à la fin. Mais Tony Tozona nous dit Momoko, il y a bien Makasi. Il y a bien pour nous sommes déjà dans le moment il y a fait Tozona Nzembo. Thomas Zan Lobabo na les Nazaréens. Et bongo to continuer. Ok, rapidement pendant qu'il y a un bas. Le ciel restera toujours grandement ouvert pour vous, peuple de Dieu. Mais cette fois-ci au Canada. Bien-aimés dans les Seigneurs, Maranatha, ministère d'intercession et de restauration de famille, organise sa 5e convention annuelle qui commence le 24 septembre au 27 septembre 2015 à partir de 17h. Avec ce grand thème, ta récompense sera plus grande. Nous vous rassurons que Dieu sera au rendez-vous avec ses hommes de Dieu. Le prophète Élisée Moukeli de la RDC. Le révérend Victor Adessidou de la Côte d'Ivoire. L'évangéliste Badjo Kazadi de Toronto. David Mabilo de la France. Martin Carrière de la France. Ainsi que Mama Saphir de l'Éternel de la Bijan. Avec une seule adresse. Pour tout contact. Oui, je reviens bientôt. Venez nombreux, vous n'êtes jamais dessus, car Dieu sera au rendez-vous. Le ciel est grandement ouvert. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Tokoba. La place voilà hôtel makala photo aussi salango azan zambe tozala hôtel ba moi na ba robina te mais na que cela qui na contre tanto ni mais robina quand même frère on met dans zamba pour félicitations. La génération oui à contre les matin. Ah oui bien ça c'est non c'est pas tout quoi et puis aux autres senti quatre na bango bobang nzambe Voilà. au moins nda d'abord ka koyemba mokito côté mais aux autres senti ba dégager onction nzambe donc c'est ça pas vraiment D'abord garder les gars partout en un peu de côté. Hein? Azam zambe ya on doit telema donc on a un contre-temps mais pas faire lire rapidement comment déjà des gens les Nazaréens au Polo Bani il est déjà oh mais et c'est mon nom Makasi Zali pour passer l'émission n'arrive pas émission Malaka mais heureusement aujourd'hui nous avons fait une occasion pour assister à la protection par rapport à mon enquête trop la commission Zali pour la protection na bango na yo ils essaient de nous na et là on y aurait retenu parce que ça nous pas moka balandi au landaka au kutani lelo et là on y au Polo Bana na o yo kiawa vraiment na kati na ngai na zai parti parce que tant on qui biloko ba source moko ko eza garder ko eza privé et batama na kati ya vie ya moto apota de voilà et c'est quand na ta famille nzai pe na mi pamboli na moto j'ai vite compris que et c'est quand elle na nzalaka na bobongisa na vie de prière pour ngape na tomber na ba piège voilà deux ans ya les Nazaréens ba le but les Nazaréens ezala ya bino vraiment bilobani okoloba mpo na yo mpe mpo na bato bazolanda biso nakokosa yo te naza sembo oyebi malamu ke nga alingaka sembo nalingaka koloba makambo eza na nzela d'abord groupe na kasi ya gasi nzambe apambola bino vous avez bien chanté nzambe apambola bino surtout na 2 ans ya biso ya Nazaréen oyebi mwana 2 ans aza bebe azoluka makolo ndenge nini ya kotambola kaka avant naza mosolo réponse na koloba na enseignement oyebi mwasi moko aloti ndoto mokolo mosusu aloti ndoto ezalaki na église moko ya monene bainvite nga nakende koteya alotaka chaque fois ke koko na bango moko akenda na nsima ndako azwa mabongo ya mabende apunda yango azipa mbongo wana alota yango a chaque fois pauvreté moko ezalaka na kati ya ndako ya basere wana nano amona pauvreté wana te
Alors un jour Zamba piché na motema lobi lokola apôtre aza ko prier pour na bato et puis aza ko prier pour na achat parcelle ya église moko songolo yozwa oyo nyonso oza nango kende koseme l'église apôtre abondela mpo na yo mwana mwasi atelemi aye nga mpe nayebaki te omoni abandaki kolota ndoto malobi te na kosukisa ngo kaka na molimo te namema ngo mpe na liboso ya nzambe ntango azwa enveloppe na ye apesi na kati na église mbala moko na tie loboko mwa mwasi akwei ntango akwei moto azobima na likoko oke kobimisa libota mobimba na kati esika nakundaka richesse bozwi na bino ngai nakundaka bino yango bapara na yo baya na yo baleki na ofali bati bakoko nyonso bokozala pauvre jusqu'à 4e génération mais tala eloko nini esungaki mwana mwasi wana ezalaki offrande na ye oyo akendeki kopesa mpo na mosala ya nzambe nde na 2 ans na biso mwana koli oyebi rêve biso basapi tosalaka eza nini esalamaki mpe na kati ya bible ntango yesu abotamaki bible elobi nzambe andimi yesu masiya akende obotama esika ya papa te parce que nzambe alingaki koprouve foi ya bato misato nde bato misato mpe bazolanda ngai bible elobi ayebisi bamange ayebisi baberger mpe baange mpe bakitaki koadore nzambe baange baye le nazarie abotami le nazarie deza nzambe ozwa lokumu nzambe epambolama na yo le nazarie ye wanakende liboso baange basali nini bazongi mais nzambe message apesi bango alobi lorsque vous entrez là-bas vous trouverez cet enfant est émailloté c'est-à-dire qu'il manque des habits il manque à manger il manque de quoi se nourrir mais bango baye baadorer seigneur baange bazongi baberger mpe lokola baye okumwana mosantu yo toza nzambe ya likolo na nyonso yo nde pambolama nzambe esili bakangi biloko basali bazongi mais 3e catégorie ya bato babengi bamange baye baadore mwana après koadore mwana babimisi baor babimisi ya kolia babimisi ya kolata bapesi na tata na mama baobi ma oyo biso mpo ofrande yango ntango mari na joseph ezalaki na bango nzambe ayebisi bango bokima na mwana herode azolanda bango nzambe ayebaki fai mutu mwa apesa bango mbongo mpo bato bazwa biya okima na mwana soki bamange bapesaka biye te bapesaka baor te mbongo te banga bakanga bango na herode wana mpe yesu ntango yango azala ndenge toza lelo te peut-être révélation makasi boye vraiment merci papa mais landa lisusu yango omoni na ntango ya noe baanimali nyonso aquatique nzambe akotisaki mingi na mai na masuwa nzambe akotisi lion akoti nzambe akotisi nyonso akoti mais eza animali moko nzambe akotisaki te na kati ya masuwa oyebi eza nani eza mbisi parce que mbisi amesana na mai etonda epita ye aza na mai ndomoni yesu sikoyo aye kokoma na problème ya kofuta papa yesu akanisa lobi toma eza na nyama moko ameritaka te natindaka mai mpo epokola ye bandaki bamosusu bakufaka mpo te mai ezalaka ya bango te kombo na ye mbisi kende na mbisi areconnaître soki azolo aza na mémoire bolobonge nasalaki ye lelo bafungola monoko abimisa mpate nani mbongo balaa bati apesa mpe ngai bible obiki batie balobi mbisi asanti ayoki eza na motu moko azolanda ngai awa oza lokola mbisi oza lokola mange soki obika kanisa bato ebele na telefone na pamba apotre nasambeli obiki mwasi oti kozwa zelo obengaki biso nzambe apambola obikaki ozwi mwana ozwi zelo oza na ti na minute oyo mpo na nani le nazarien oyebaki apotre oyebaki bapaster vincent oyebaki barome fodi mpe bandeko mosusu eza mpo na le nazarien lelo mwana akokisi 2 ans nazosenga yo ndeko na motema malamu ngai moko mpe nayaki na maenveloppe nakamati oyo yanga enveloppe esika yo oza soki oza reconnaissant lokola mbisi na ntango ya noe nyama nyonso asa kufi na poto mutu nyonso asa abebi na poto bana baninga bazobeba me nzambe azobakela yo azobakela famille na yo azobakela vie na yo mosala na yo libala na yo pardon oyo moko abikaka mpo na nazarie oyokaka paster moko tala esika kosoutenir yango oyo 2 ans nazaire
bakuta su nazire na kati ya esika moko takangami na kushe baepengla wa te mwana linga kuluma mwana linga azwa makolo atambola pardon kamata oyo yo oza nango ya meilleur oyebi nabetaka bato lisolo ya mama na ngai moto asova vi na nga ntango nga nakomi na niveau ya koboma ya kobebisa témoignage na sili te témoignage eza molai mama akamataka une somme d'argent à cette époque là ake kopesa batonga église moko ya baeglise ya nzambe malamu mama ake contribue mbongo na ye na babiju na ye soki nzambe asimbe na motema oyebi na 2 ans oyo la aide de servante ke tozwa même bureau parce que tolingi omoni awa la aide azalaki te akendaki bokomi apotre tioko ozoleka su tozo biro ezalaki te biro mouvante aza na kwawa azawa mais biro ya kimia oyo ata aime la voyager apotre akoleka paster oyo bolingi akoleka mpo biro ezali maintenant nakosala biro nakosunga ye mwana bato nayebisaka bino chaque jour il y a un papa qui m'a appelé o apôtre je vais soutenir ton émission parce que namoni ozoleka te c'est que certes fani bakongo azosenga wa mikolo osala yango te nabi papa je te dis devant Dieu cette femme là tous ceux-là tous les passagers je ne sais pas mais moi je passe dans son émission sans rien payer et loko mpenga na ya na nazire awa mpo namona sérieux mpe namona mpe bonzambe parce que soki moto aza na susi wana ya kolandaka biso na zamba ya kolukaka o soki wana mpona mosala ya nzambe tomema susi wana mpo tosunga ndeko na biso kaka te me tosunga nzambe akopambola yo benga ye na numero na ye nga toma copa nayebi ke boyokaka nga mingi bana poto bana france bana oyo baza na londres na suède na canada bino nyonso bakabongo baane kasongo awa nazotanga bino bosala bolamu oyo ekoganga tese na ngai tese sala bolamu oyo ekoganga bapapeti moko bani baza kuna bato na biso baza kuna baonokoko baza kuna apotre jeff bumba archibishop sala bolamu oyo ekoganga nga moko nazwi yanga yango babomo bakemba boza kuna na poto batonisika sala bolamu ndeko nango ekoganga tosepelisa nzambe à travers servante ya nzambe oyo parce que topesa ye assurance ke mosala azosala ya kopambola bana nzambe ezala mpe na difutamona mpe bénéfice nango avandi na biro aza lese badossier ezoya na biro ezotraitame na biro yo kopambolama mpe nzambe akokanisa yo tala yesu ayesi mpe epa na yo ye mpe akomi na problème ntango ozalaki na problème ya libala asungaki yo ye mpe akomi na problème yo mbisi fungola monoko bimisa moki oza nango toyebi ke makambo eza ebele mais oyo okopesa nzambe tokateli yo te soki nzambe atyo na motema namoni bopesa bamusicien na télévision nga nazomona awa papa nani oyo kamata 100 kamata 200 kamata 3 bozobamba mbongo bamba nzambe nde mbongo wana sikoyo bahemble yango biwango combien sala lolendo na nzambe na yo papa di rien mama jidit ndongala sala lolendo na nzambe na yo bapotre naola sacer tifani ke nzambe na ye aza nzambe di botangana abenga ye combien biwango osoki mpona ozwa biwo ifo 3000 bamoko kla bamba nzambe mbongo bakopambola ye merci yanga yango ya merci beaucoup tobaki ezokutana mutu yango ezokutana mafuta la princesse déjà azalaki na kinshasa ne anazongaki tosalaki une très grande émission oyo pasteur vincent yambaki nga moko mpe nazwaki enveloppe na nga donc nabetisi ete kolobaki boopambola la princesse te mpo la princesse mpe aza na posa lipamboli boopambola nzambe mpo ke mosala nzambe ezala stable parce que bientôt la tolakisa bino équipe mobimba ya lenazara oyo bazokota na 2 ans mpo 2 ans oyo la princesse mpo aningana moi trop fois kende mpe kopambola un peu partout bokomona na 2 ans le 13 octobre bareprésente bino équipe mobimba ya lenazara bokomona bango atako Tracy Pro aye lelo abi Tiffany natiki na Congo elengi naye kaka uniquement na cadre ya 13 il y a 2 ans le 13 octobre naye kaka nabwaka pierre nanga avant le 13 kontina bango nyonso donc réciproque donc ya Congo elengi aye wana bandeko nanga tokotala bango musika donc aye alobi Tiffany na ye émission apôtre tiopa nga moko naza na nsima nazali na ndeko na ngai jansi oyo ya lenazarien tosala mwa dio wana nasimbaka yoka image sikoyo yoka image mais eza somo tala image po ebaki aza mokonzi na bango nyonso tu merci beaucoup là c'était juste l'ambiance de l'émission donc pesa na mosala nzambe bapaster vincent bango tout
baleki nano te balobi ke certes fani tosi baenférence na biso donc ezouta na motu toza na mposa le nazareth ekoma kimia bien aimé soki na kimia te na osala mosala na kimia nyonso te vous comprenez apôtre alobi nazalaki mosika me bozobenga olinga le nazareth me ntango yango yango tomwake olingaka le nazareth na yo. Merci beaucoup. Babengi bino bino bobengaka papa toma na lingaka yo olingaka nzambe apôtre chopa ongana lekaka chaque fois au bureau ezala soki bureau ezali okomona apôtre chopa ata na voyage na bureau dossier kotikala voilà. Merci beaucoup nazalaki na bandeko ya gasi tozalaki na apôtre chopa émission ezalaki spécialement mpona koloba déjà ke tozali yango ozomona nazolekaleka na bango mpona koyebisa ke tozali eza na émission unique oyo tokoya biso nyonso tokomettre baenveloppe na biso ndenge tozwi ezalaki bazwaki me tomoni place bazongisi te ntango obengi mpe ozotinda bakomi mpe kombo na yo tokotanga te me bakomi etikali na agenda na ngai ya le nazarien epui na kokotela ngai moko nazwi engagement mpe na bapaster nyonso na banyonso nazwi engagement ndenge nakendaka na ngomba mpo bango bayebi ndenge nakendaka na ngomba na kosambela mpo na kombo nyonso na koloba bango nde mpa nzambe mpa batamokili te na kopesa nzambe na nzambe tala mamoyo kanisa eloko asali nzambe agenda ezali le nakoya na agenda wana ya bato nyonso bacontribue mpona biro ya le nazarien epuis kimia ekota na kati ya le nazarien tokotanga bakombo te merci beaucoup papa na ngai pendant ke nazoloba bozo kotiango déjà na ccc eleka napesi merci mingi na Tracy pro ya kongo elengi napesi merci mingi na Jonsi je l'aime beaucoup c'est mon monteur nalinga po mingi naolinga bino kaka dans monteur ya le nazarien napesi mbote mingi na ndeko na ngai naolinga otangi ete challenge mais natangi déjà donc boyeba eti ye challenge kala mingi te napesi mbote mingi na pasteur Vincent Makela asoutenaka toujours les nazariens na baprière na baconseil surtout bango nyonso papa na nga topa merci bapose ebele napesi mbote na bato ya France Europe Canada bisika boza mama Janine donc bisika boza na Canada kuna bambote ebele boza tellement ebele moyen natanga bino eza te là on se tient déjà debout prophète Mira miracle mes condoléances mingi libisanga po papa na oti okufa Mira miracle parce que Mira miracle ezanga pambolao oza motema na nga tokozala na ensemble ezanga pambola biso mpe topesi bacondoléance mais nabebisi te kozake un vrai fichier kikela bientôt là je pense affiche wana ezolekana vrai fichier kikela akobeta donc akoanime na l'église le ward de Hollande donc bandeko boya bosepela bozala na elongo na pasteur na biso papa na ngai na mama dada Ndimbu donc pasteur JC Ndimbu boya ebele merci on se tient déjà debout. Thank you.
dans les Seigneurs. Maranatha, ministère d'intercession et de restauration de famille, organise sa 5e convention annuelle qui commence le 24 septembre au 27 septembre 2015 à partir de 17h. Avec ce grand thème, ta récompense sera plus grande. Nous vous rassurons que Dieu sera au rendez-vous avec ses hommes de Dieu. Le prophète Élisée Moukeli de la RDC. Le révérend Victor Adessidou de la Côte d'Ivoire. L'évangéliste Badjo Kazadi de Toronto. David Mabilo de la France. Martin Carrière de la France. Ainsi que Mama Saphir de l'Éternel de la Bijan. Avec une seule adresse. Pour tout contact. Oui, je reviens bientôt. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus, car Dieu sera au rendez-vous. Le ciel est grandement ouvert. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe alona zanya David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth Pamboli oye mona na katempeni na makanti lobi Kolapye mapapu masopi mafuta Toko kesi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana